Ozali nzambo ya kina lolenge bato nyonso bayela kate. Ozali nzambo ya kesa na kina bato. Undima kiope kola tansoto. Weto koma moto. Bongo zwa likambo na ngai. Tala tina nini ngala te kodeto la yo. Mosanto bato afandaka. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bambote belé, penza bambote belé. Bambote na bino bandiko na biso, ba congolais, ba congolaises, bandiko msusu, ya bamboka msusu, ba ekolo msusu, en tout cas bambote belé mingi penza bambote. Na legi susu na mkwalelo, nde to leka kaka, nde to baka. Toza bana nzambe tosololaka batoli ba conseil topesanaka eza malamu mingi atako tulibota soki problème ya li mais conseil ezangaka te eza kwa biso nyonso tovai na se ya mabele oyo toza libota tosololaka vraiment ba bonsoir. En tout cas, penza na obanana rosa nanu prière ko senga nzambe merci. Na kangi misu na ngala bondela. Nzambe merci, nzambe na bolingo lokuma sanzoli nkembo ezonge pai na yo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Na grâce na mpema na souffle yo pesi biso papa. Mingi tozalaki na bango nzambe bazwaki grâce ya kokoma te na moko alelo. Mais biso tokomi. En tout cas, na makasi moko te ya biso mezaka na mawano pe na bolingo na yo tosingi yo merci. Tika nkembo matsanzoli ezonge pai na yo Seigneur. Kolo tika ba o nyonso ya yo papa bakumisa o basanzola yo papa. Tala be venema makasi otoleki awa menzambe yo tiki biso te. Obomba ki biso papa batela ki biso na makila na yo. Makila no to bela ki yango tango nyonso papa butu moi to ko bela makila na yo. Kolo yawe nzambe ba prière na biso kolo exaucaki yango nzambe papa pe obatela ki biso bateli ba famille bateli mabota to sengi yo merci ba ope batiki biso esali pasi na mitema pe mawa nzambe papa nkolo tozong sika matondo epai na yo papa parce que ezalaki ka mokano etanga makesa emela bongo na bandeko mususu yango to olobaki nzambe na ba circonstances nyonso tout tozong silaka yo merci. Tokumisaka yoka tokumisi ope na biso bato tozali totikali na ba ope bandeko batiki biso epesi pasi mais tozongisika matondo epai na yo Seigneur. Merci mingi papa na grâce osesu na lekalelo tosolola lisuna bandeko kolo après confinement oyo na baki na kosala su vidéo pour na kosengaka merci na kolo Yesu Masiya oyo abombaki biso en tout cas kumba masanjula mana mikonyos tout amen. Bandeko na ngai en tout cas penza ba bonsoir ebele nde na lobeka soki confinement esili en tout cas na kozonga susu pona ko sa vidéo en plus penza ba kokisi pe na zongi na sali susu sa su vidéo na moko alelo na sengi bino vraiment merci mingi na ba bozwa ko occasion mingi mi totala ka ba délire te to ko seka to bote to abato. Mais mimi total à ma cam sous écoute à 4 minutes na biso ko porter biso conseil o ko changer pe bo moyen biso ko sunga pe ba vie na biso o ko porter biso pe un plus na 4 na ba vie na biso na 4 na ba foyer na ba vie ya ba ndeko na biso musu pe ya ba vie na biso moko to kende ka na ba délire te mais kolo to yo kara mingi makam mingi ya ba conseil makam mingi ya malamu po muto ayoka malamu mingi en tout cas za ka na malamu muto a participera mingi na mabe en plus encaissera ka mabe yango moni mingi penza linga to sala mingi ya malamu to yoka mingi nde ya malamu en tout cas bandeko na ngai na sengi bino merci nazo sa su vidéo pour na lelo après confinement vidéo ezali titre yango après confinement bon avant ya banda vidéo yo ya banda baso na biso en tout cas na biso na mbote pa ya na ngai ya mwasi sœur Odette bambote na yo belé quoi grande sœur na nga sœur Odette na Ivry na biso bambote belé
en tout cas napesi libota na nga nyonso mpe baza na Afrique nasengi nzambe merci lokola abombelaki nga bino lisusu azingaki bino na makila na ye oyo tozali kobelela ntango nyonso tu merci nzambe azwaka lokumu napesi mbote mpa mobali na nga oyo aza vraiment mobali na nga aza la moitié na ngai nazongisili vraiment merci mingi papa merci. En tout cas, pendant le confinement, chérie, tu vas bien à bana, les bota, pour moi, la peine que les boto, les qui étant les oyo comme le banzambe, les oté à mambala moko, qui mie zala qui penza. En tout cas, na sengi merci na yon nzambe, na sengi merci na mobile na ngande to vanda ki, to lexi tempe na malamu, pendant 3 mois landako, to kangami kaka, mais tu sais que elika na biso pa nzambe abate la kabiso bomba kabiso pa bombi biso. Na bana na biso tosengi merci ba santé na biso ezalaki malamu ti pe situation ezongi botobimi pe libanda tozokumisaka yo nzambe merci mingi na chéri merci mingi vraiment papa mundo merci mingi na libota ozwaki pe soin na biso bien obateli pe biso pe bien balobaka nzambe abatelaka mais tata to mama na yo pe susu abatela yo seki biso pe to batamaki lisusu ka na bato to vivre na bangonga pe na bateli mobile na nga na bana pe mobile na nga pa bateli nga na bana c'est que to sunga na kindi wana merci Seigneur merci vraiment na sengi merci surtout na mobile na nga vraiment chéri monde pena je t'aime beaucoup merci nzamba pambola kayo ou vraiment vous avez un bon papa vous avez un bon monsieur un bon papa père de famille ve maison monana Zamba pambola ka vraiment merci. Na pesi mbote pa ya grande sœur na ngai. Ah maman Annie à Vigné. Moi c'est à Vieux Gilles, maman Annie à Vigné bambote mi. Sœur Marie comme cela nga bambote na nga pas sœur Marie. Hein, comme cela nga bambote na ngai. En tout cas, na pesi susu mbote pa frère na nga Patrick azanga otu na ngai te. Patrick papa na Preston, na pesi mbote mingi frère Patrick. Na banda lisolo ni na baika ake bandi kona biso to sisi koleka na confinement oyo to leki me ezalaki pasi pe mawa mikakatano ezalaki mingi parce que toyoki ba nouvelle mingi ya malamu te ya pasi batu mususu bakufi batu mususu bazwi ba problème batu mususu bazalaki penza gravement malade pe babiki te ba mususu babiki en tout cas penza bazaki mingi te mais mingi penza nde bakufi yango wana nalobaki après confinement en tout cas faut senga nzambe merci na oleka susu na vidéo na loba ndenge na leka na liboso na baki ke avant confinement na baki na bandeko pendant confinement to le la nzambe to tchama bolongo na biso na se to le la mawa nzambe nzamba bomba biso abatela ka biso parce que biso za biso na pouvoir moko te ya okanga maladie oyo ka to le la pa ye moko nzambe nde yende muto ko épargner biso na mipepe nyonso ya maladie au Seigneur o nyonso ya virus nyonso nzamba ko épargner biso mais nzamba asali biso grâce à épargner biso to sengi vraiment merci mingi nzambe pa lo kuma sanjo lezonge pa na yo papa nalobaki na osa vidéo na oleka ndi nalobaki soki confirmer si na koleka pona osenga ka su merci su pa bandeko na biso bazwaki temps ya kochelika na bango pa ya nzambe en tout cas babosa na te c'est pas dit que le quoi que to komi na mokwa lelo que passe wana auto malade wana ezubiso te tozonga na osa n'importe quoi auto tozonga na ba ndeka nalobaki soki confinement ici na ozonga na oya osenga merci en tout cas na belelaki na baki na motu nyonso tu na baki nalobi te ke bato bayebaki te bato biso toyebi nzambe so tovivre wezaka grâce na ye toyebi na mwana moke kuta botami azoyebaki nzambe azali mais nalobaki na ozonga mpona osenga merci bato nyonso babelelaki pa ya nzambe nzambe abombi biso abateli biso fo ozongisa su matondo pa ya nzambe osengaki merci mais eloko ezali ya motu ya na koloba nini bandeko na biso pa tovandaki banda 3 mois tokangamaki na kati na bandako na biso en tout cas faut tosala examen de conscience totala étape nini ya situation oyo toleki baproblème oyo toleki ntina mokwa lelo
en tout cas baninga bozwa ngo blague te bozwa ngo masiki te nga pendant temps wana nazalaki na ndako mingi lokwa navandaki en tout cas mingi nazalaki koyoka mingi maloba mingi ya Nzambe kolanda bamateya yaki na paster mobo ateyaki alobaki bandeko na biso vraiment ntango pasi ekosila biso baoyo babongwani bakimi mpa ya Yesu batikalaka ya mpa ya Yesu bazonga nsima te paster mo moto aloba ye ndenge wana azoteya awa kaka na tele nalandaki ye yango siko bandeko na biso yango nayebi te toza boni oyo toyaki epai ya Yesu lelo lokola maladi ediminie esili ekiti mwa esili te me diminie tolingi tozonga susu na mokili te moto akima epai ya Yesu soso kima kaka libela ti kontinue kaka kolanda nzela na yo wana oyo oyaki epai ya Yesu ye azalaka mobateli no azala mobikisi na yo motambusi nzela na yo motambusi vi na yo ye atikala kaka kozongaka nsima te parce que eloko ya kozongelaka nsima elukaka makambo ebele mingi mpo mpasi ntango eyaka double yango wana nalobaki na bandeko na biso oyo babongwanaki batikalaka kobongwana batikalaka na nzela ya Yesu totikalaka kolandela nzela ya Yesu totikalaka kosala misala ya Yesu totikalaka kotosa maloba ya Yesu tozonga nsima te biso oza na biso bato tobongami kaka te mpo na confinement me biso obongama na biso banda kala toza na biso bato tozanga na biso deja na bavi na biso deja ya Nzambe tiki na bato oyo basalaki ke batambosaki mokili na lokolo moko libanda lokolo moko na kati ntango bamoni pasi ya maladi oyo bayaki susu mbango makolo mibale komikota bazonga susu nsima te batikalaka apa ya Nzambe batikalaka kolanda Nzambe batikalaka kolanda kaka mateya ya Nzambe batikala kaka Yesu Masiya atikala mobikisi na bango mpe mobateli na bango bazonga susu nsima te parce que tozwaka makambo au sérieux tomemaka mokili na mapeka te mingi batiki biso bazalaki na biloko mokili bazalaki na babilamba basapatu bavoiture basaki bazalaki na biloko ebele bazalaki na bandako bambongo me batiki biso bakonzi misusu oyo mpe toyoki bazalaki na mbongo kaka na France bato bamonaka mpenza bayaki nango bakufi mpe batiki biso na bamboka na biso mpe na ba RDC toyokaki bato biso mpe bakufi mpe batikaki biso mpo monake mokili ya nango na ntina te yo nde mutu milengela mibongisa yo nde mutu nde yeba kozala pempe na Yesu yeba kokima mabe toyeba kokima mabe tozonga susima te bao pena si bakotaki bakota kaka eza lokola ntango Noe afungolaki masuwa ntango Yesu Nzambe alobaki na Noe ke akotisa bato na kati ya mosuwa alingi aboma mokili na ye Noe afungolaki masuwa ne bato bakota me baoyo bakotaka babikaka eza mpe lokola na ntango baoyo si bakoti bazonga nsima te bosalaka lokola neti bokoti deja na masuwa ya Noe bato ya Noe si bokotaki bozonga nsima te mpo baoyo batikalaka libanda baboyaka kokota ntango Nzambe aboma mokili na ye mbulu ebetaka ya makasi mokili ekufaka wana ntango Nzambe aboma mokili bato wana babika te bakufaka yango wana tozala kwa bato tokotaka na bato ya Noe kutu tozonga susima te ekozala bien mingi parce que mokili ya nango na litomba moko te bilonso na mokili ya nango na litomba te bato toyangi na bango bakufi batiki babilo bamisu batiki bana bamisu batiki mibali bamisu batiki basi bamisu batiki bafamille bamisu batiki bavoiture bamisu batiki bambongo bamisu bazalaki na baniongo na bakredi bamisusu bafuti pete makambo eza ebele batiki na babilamba babelelaka oyo balinga babilamba talo babilamba marke bamisu batiki makambo ebele me mpo monake ntango wana ntango ekokaki bakufika balamuki te komona ke muto azokufa azokende akendana na eloko te yango wana tomonaka siko grandeur ya Nzambe yango wana fo tomonaka yango wana muto oso comprendre ke
mabe ya lini atiki yango kozongelaka yango lisusu te kozongelaka su mabe te tikalaka na nzela ya kolanda nzambe tikalaka na se ya makolo ya Yesu Masiya tikala kaka wana kozonga su nsima te bandeko na nga yango nalobaki ape confinement tuka na kosolola lisusu nde nalobaka tozozwa ta mingi ya otala makambo mosusu toboyi te toza na besoin loisir toseka toganga mo ambiance me maloba nzambe ezalaka bien mingi nde nalobi omoni moto ayoka mingi maloba nzambe akima mabe mingi mais soki oza kaka baplaisir badélire na badélire vraiment franchement mabe mpe bunzambe mpa na yo mutu fo ezala koyeba mayele sagesse bwana ya yo mutu fo ezala koboya mabe fo ezala surtout na moma lelo to asu na moma te ya komilakisa ya kosalaka nga naza boye soki boye na boye te ya su moma wana te tovandaka tozongisaka filme oyo toleka ya pasi oyo nga naza na ami oyo nayebi ntango nayaka mpo tosika azoya kutu mpa na nga nazokange suki me soki nazobana olelo moninga naza te akufaki eza pasi atiki baa misato eza pasi na mawa bongo mpena ndenge aza bo naza susu lelo naganga naoloba nini mpo azalaki kaka lokola ngai ye wana akei oyo azalaki kaka na pema lokola ngai ye wana akei bongo ngai oyo natikali naleki motu wana na nini naleki na eloko te eza kaka grâce nzambe asali kaka mpa na ngai natikala kanisa mobali na ngai moto azwaki nouvelle mpo ayebisa ngai yango avandi nano aza kozela moma nini apesa ngai nouvelle mpo anosengaki na si moninga na yo boye na boye moninga moko oyebaki na nkombo boye aza te abeli azwaki maladi oyo na nzela ya mosala mobali na ngai moto azwaki nouvelle abombi azeli ntan moko boye alayi kopesa ngai nouvelle esalaki nga pasi mama abana atiki mobali na ye atiki bana na ye yango nazoloba bandeko na biso ya na mibale ya na basi tobongwana na tochange na bacomportement tobongwana oyo sa atiki mabe akoti mpa ya Yesu atikala na nzela ya Yesu azonga susu nsima te soki obosanaki eloko otiaki na libanda kuna ya masumu kozongela yango te kontinue nzela yo okotaki mpa Yesu kontinue nzela ya nzambe okutana kutina oyo ya malamu trésor ya kitoko kozala ya liboso no pene ezozela yo kozongela oyo yo tikali te parce que so lobi nazongeli oyo tikali ngo kozonga na mabe onyata mini kuna soki ozongeli umie continue kande so tiki makono na kati so kotaki na kati ya bato ya Noé kende continue yango na bandeko bakufi na biso bato tikali toleki bango nani toleki bango na eloko te eza kaka grâce oyo nzambe asali ke biso tozala eza kaka grâce nzambe asali ke tobima su libanda tokutana na bandeko mosusu toyebanaki toseka topesa na mbote ta dernièrement nabimaki so nabima libanda nakute na basere na nga mosusu moi papa tozoyambana te nzambe azwa lokumu na malamu sava libote eyaki malamu par la grâce kaka par la grâce soki nzambe asali biso grâce tina na osala grâce yango wana bandeko na ngai ezali kaka conseil ya koporte ka yango wana vraiment tolingaka mingi nde na oloba tolingi kotala bavideo mingi ya makambo ya pamba trop surtout bato balingi video bolimbisanga soki bayoki mutakala ya mutu mama na ngai yo internet egangi bato balingi video balingi koyoka bolumba mutu te wana bavideo ko tatilinga bandeko na nga tokomi kokabolango lokola laisser passer mais ntango bazoteya ntango bazoloba totika mabe tobongwana bato balingi kutu kolekisa kutu ata na bavideo ya ndenge wana te
bisenga mukile za nango na suka te continue nango ka suka nango yo moka yo moto ko suka tango mona pasi malade to kufa okoki sute pa pour sukili yango wana ko kanchate tango yo zu problème le to continue ko to kufa to zu problème batu batiki bisenga mbi baza ko continue ba ko tikala ka ko continue yo nde mutu histoire esili yango na lingi histoire na ngesila nde na Yesu histoire na ngande sila na Yesu kuna na sukilili kuna po mukolo ane pa nange kozala esengo za nkembo nzambe abike mukone esilie nga na zwi mutu na ngai ye aye epai na nga mais soki esukili yo na mokili kuna epai ya mawa na mawa elelo na lelo eza pasi mingi yango tolingi kotala bavideo mosusu kolekisa ntan mingi na bavideo mosusu ya pambapamba mpo nga mpenza wana nabenga yango ya pambapamba bolimbisaka nabengaka mpe bavideo na ya pambapamba tala nga napasa yango mpe na makambo wana te nakoki nanga koyoka na we kotala me bapartage bokovandela mona une semaine mo babalandaka dossier ka wana mpo bamonaki bolumbu mpo bamonaki mutakala mpo bamonaki te bandeko na nga mais pa yo baopesi la prophétie pa yo baopesi la délivrance bazoba pa yo bazosenga bato baza na mikakatano baluka nzambe pa yo wana bato bazokima balingi yango te balingi kaka mokili tososola bandeko na nga na oyo nzambe asaeli biso eza grâce mabota mingi oyo ebondelaki nzambe nzambe ayoki abombi biso na makila na ye mpe tokutani lisusu tobongwana l'état est mauvais tobongwana to changer makambo totika ba comportement mabe totika ba problème eza tango ya kozalaka na ba problème te eza tango ko lukaka ba problème te eza tango oyo ya ko se préparer mutu aya epai ya Yesu atika mabe soka mutu apense na paso touti koleka oyo ta nzambe ndenge asali biso grâce na bandeko nyonso bazali na Congo nzambe abombi bango ngai nayokaki mpasi nayokaki mawa na baki kuna kuta hôpital etalaka bambongo ezala yango te so kutu tala kaka mobulu mais tala nzambe ndenge asali grâce nde babi ntango loboko ya nzambe etombolamaka ntango esungaka etalaka te oyo nani esalaka grâce na moto oyo nzambe alingi oyo asepeli bino mondimaki Congo babomba bango ndenge wana tozalaki na kobanga me Congo babombi bango pa ya nzambe banombre na bango mosusu batia wana bato bakokufa eza lokuta misusu bango mo bacreye yango mpona balikoso na bango ya mbongo mais na biso mpe toyebi ke nzambe asali grâce na Congo yango wana po omonaki nzambe azali nzambe asalelaka biso soki yo mpena moto obongami ochange mpe natiki mpena mabe nalingi malamu nzambe osala na nzela na koleka quelque soit situation nini ozala nango ya difficulté soki obeleli ye nzambe akosunga bandeko na nga nasalaka video nini naoloba na confinement ntango tobandi confinement nasalaka video na batolelela nzambe tomitikala makila na Yesu tomilelela kaka nzambe ye nde moto akobatela tala toleleli nzambe tomitikaki pendant ce temps-là ya basouffrance wana tozali kolelaka nzambe tala nzambe ndenge abombi biso abateli biso yango wana mpe biso mpe bato tokontinue quelque soit basouci baproblème nini toza na yango tokontinue kaka kotia elika na biso espoir na biso mpa ya nzambe asunga biso nzambe abosanaka bana na ye te oyo abondelaka nzambe na solo azwa na ye biso réponse ya makambo na ye azoluka tobondela nzambe na solo tolela nzambe na solo tozonga so nsima na mabe te tokontinue basi bakotaki nde na aloba na bato ya Noe bakontinue kokende mokolo bato ekokangama pan yo oza deja na kati ozomona teke eza grâce yango ya bandeko na nga merci na oyo bayoki nga merci na bapapa na nga na bamama na nga merci mpe na bandeko na nga misusu bazwaka quand même courage ya kobenga ngai kozongisela nga bamerci en tout cas penza merci mingi pena ya koloba pena ke ma Nancy olobi bien ma Nancy merci nzamba pambola yo ba encouragement na pesalaka bien vraiment
Ma plupart batunga soki na sali vidéo en tout cas benga kaka balobaka manasi en tout cas merci au lobi bien manasi boye manasi en tout cas lobi bien manasi to sepeli vraiment totalaka mingi ya malamu ata mwana na kati ya ndako so ozobokola ye soki libota wana eza malamu boza plus que na malamu mwana na ozala na malamu ye mais so pai mabe eza ebele mingi mwana na koankese mpe kaka bamabe eza kokola biso mpe bato ntango tolingi kaka badeli tolingi kaka bamabe tolingi kaka ozala mpesi masumu ezali tozosala kaka plus que mabe tolonaka mabe wana tozosala yango wana folingo osala mingi ya malamu olonaka malamu mpo osala mpe obuka mpe malamu na wana olonaki merci mingi na bandeko bayoki nga merci mingi na mabota na bafamille merci mingi nzambe apambola pambola pambola bandeko nanga bozwa temps ya kotalaka bozwa temps ya koyokaka toza na biso mpe kaka bato lokola bino tolekaka bino na eloko te bino mpe bolekaka biso na eloko te toza kaka bato nde naloba tosunganaka tosunganaka moko asuka nzambe mpa kotuna biso yo osalaka nini yo olobaka nini toyaka kaka kotiaka bazizani te toyaka na internet te ya kotiakatiaka bamakelele be te tosunganaka ya kobimisaka eloko ya malamu ya koteyaka malamu ya kosungaka moto mosusu ta mosusu mpa yavandaki amoniki likambo eza kitoko te yatika na tika likambo nakanisaki mpe mabebo tika na change mpe makanisi na nga osomona eza bien mais so tozosungana te nzambe asalaka moto azala na penepene ya motu biso nga mpe na kati ya vi nanga naza bo mwa peta mosu azala likambo na bomba yango mma mobali nanga atelemisi nga alingi liboye te kosalela boye te mobali nanga peta mosu alinga bonga tete nga mpe na bi te kosala boye te parce que nzambe asalaka motu bato bazala na bato soki asalaki biso tozala na bato parce que mpo tosunganaka na baconseil aussi merci mingi nde na bi nzambe apambola bino tokuta soit la prochaine nde ka nalobaki ke confinement après confinement nakoleka susu naleki mpe lisusu nzambe apambola bino mpenza mingi mpenza vraiment apesa bino temps ya kotalaka apesa bino temps mpenza ya koyokaka apambola mpe bino pai bozali mutu nyonso aza na difficulté aza na souci biso nyonso toloba te ke ngai natombola mosapi nayaka na souci te mutu nyonso azalaka na oyo aye souci mais tokontinue olelaka ya nzambe nzambe amasungaka surtout so ozotambola na solo ozolela ye ozotambola mpenza na solo na kobanga ye ntango ozotia mabolongono na se vraiment akodizose prière na yo prière no mpenye kozwa mpenza solution oyo nyonso yo ozolela eloko mwa mabe nde toza na patience te biso nyonso nanga mo mpe nazala tozala mpe na patience te biso nyonso to toza kaka bato moko ntango olingi lelo lobi kaka kozwa te tozala na patience tolela toya na baproblème na so mpa ya nzambe bapesa biso solution en tout cas natiki bino merci mingi en tout cas pe tokontinue kose protéger po babi teke maladi esili ezali nanu malgré to ata to ya bato bazokufa ekiti mais ezali na tose protéger okoti obimi libanda okoti maboko osukuli ozwi gel otie na maboko osokoli maboko na otokamati odesinfecte maboko na yo biloko moko ya ndenge wana seke tosala te ke obimi libanda okoti tokomomona ngo kaka ndenge wana tozozwa ngo kaka ndenge wana yebi ke bato mosusu bakokoka maske te parce que mpona respiration mosusu tokokoka bamaske te kolata maske ntango molai tokokoka te po respiration moye te bamosusu bakokaka étouffement te neti mwa kaka wana mais ata maboko oyo bambote oyo fo kosala mwa attention koyebaka kose protéger tokontinue parce que bandeko na biso nanu oyo bazwaki situation ya pasi oyo baza nanu na bamaladi nanu esili te bamisusu ezosila me moke me maladi eza nanu oyo tokomi koyoka susu bato bakomi kobwaka susu na bakashine oyo bakomi kobwaka soki
ba masque ona banzela vraiment franchement na yebite biso bato so tozandeni batie ba poubelle na banzela mais to comme ko boka musu libanda e bandi ko telema ko tambula lokwa ba chasser libanda ko boka te bandi ko langa tout ça attention to bat to continuer pe ko batela bana tina mko alelo na bano ya mike ba okende classe bazoko zongaka akeita ngazungi maboko ko sokola ko chamwa gel na maboko il faut continuer soin, continuer protection, tout se protéger dans nous bien. Tout le monde a plaisir parce que le quoi est sangani na moi n'enge bimeli biso boy. Ba o ba tombo na moi ba tombo qui se ko bana balinga moi mini baza alibanda. Non. Tout continuer à protéger bana, tout continuer à mi protéger biso pe ba parents. Yango wala ka en tout cas na tiki bino merci. To komi mbala sima to okuta na lisusu. Na pesi mbote pa ya grand frère na ngati aza ko grand frère na ngati aza beau frère tonton Jerry ba mbote belé tellement au grand frère tellement ba blague na ngele ki trop mi ana ke nega na lira gante yo va bof na nga ba mbote belé na pesi pe mbote pa ya Lili nzamba pambola bino ba mbote belé na pesi mbote pa ma Mireille nzamba pambola bino bambote belé na pesi mbote na copine nga mobo komoni Mireille azara na Afrique ye moka so atalika ayoki ka Mireille yo aoyeba na pesi mbote Mireille batantu mbote mingi atuka na pesi mbote na baneve na nga baniese na nga bambote na bino trop na tiki bino en tout cas to komi à la prochaine nzamba sa sous grâce to kutana to solo la nena baki promesse omoni promesse tango za koloba promesse ozo senga pa nzambe nzamba ko sa promesse no na baike nzambe na sali émission oyo avant confinement o na sali ki émission na sala lisusu to confinement ko sila pona ozon silo merci na zon silo merci na pamboli yo nzambe na singi merci na yebi ke nzambe yo kusala batu soni te na yebi ke bao balandaka yo nzambe bazalaka bien o balandaka ba yo kusala soni te pe yo kusala bana o soni te bampate na yo nyonso Yesu Masiya o ba obelela yo zalaka présent na ba vie na biso nzambe merci na malamu nyonso ozosala o continue osala biso malamu Seigneur totelemi nyonso ya monguna ezala mosika na biso na kombo na Yesu Masiya merci batelanga famille mbombo na bosani kopesa bango mbote mama Belinda na papa na bana nzamba batela bino Seigneur merci mingi papa na ngai lokuma sanzoli nkolo Seigneur Jésus-Christ ezonge pai na yo tokobosanaka yo te Psaume 150 elobi oyo nyonso baza na pema bakumisa nkolo biso yo nkolo na pemo epesi biso tokobosana kokumisaka yo te tosengi yo merci amen bon tokoyimba asima tokutana lisusu nzambe asala lisusu grâce ay natiki bino ciao bandeko na nga nabosanaki ya minene ya kafumba ya kabamba ya grand nabosani kopesa anniversaire à moi na ngai ma princesse Plamedi les plats merveilles de Dieu napesi bon anniversaire moi na nga botama moko lelo les 2 juin nabosani ko pressé ya kopesa kaka ba conseil talo nazobosa na kopesa mwana bon anniversaire ma chérie bon anniversaire nzamba pambola yo princesse na ngai nzamba pambola bakisala mbula ebele merci mingi nga namona na ngai loko mosusu te na anniversaire namona na nga kaka nasenga na nga merci narivaka kaka nasengaka merci mpa nzambe mpo asali biso grâce oyo etikalaka ezala nango nsima wana babenga yango bafitilité oyo etikalaka wana mais eloko liboso nga awelaka nasengaka kaka merci na butu nasenga deya merci na ntongo nasengi merci sikoyo susu na souhaité susu ma princesse bon anniversaire chérie amen nzambe azwa lokumu ciao
ozali nzambo yaki na lolenge bato nyonso bayelaka te ozali nzambo ya kesa na kini na bato ondimaki ope kolata nzoto po ete okoma moto